Bonsoir. Nous avons une émission à Sika. Oyo Bolandaka. Proverbe 30-30. De l'autre, nous avons un thème qui va profiter. Alors, on a ce qu'on a besoin de l'indansi à Zoyemba. Bah, tu verras quand mais neni pasta, ozongeli mokili. Okoko beta banzema mokili. Bon, bah, tu verras bah, ebi masolo nzambe bien te. Yesu ayaki pour gagner na bato baza na mokili, na bandumba, na bamiyibi. D'ailleurs, tous les 12 disciples à Yesu bayaki bamiyibi. Comme si bango basali na nzambe. Eza mabe te, tozonga na bamusicien, tope ya bango sango malamu. Po bango nde bazomema ambiance makasi na mboka, sotali même bapoliticien, banani bakimaka pa bamusicien po basala bango publicité. Alors eza devoir na biso ya kozongela bamusicien ote ya bango sango malamu. Alors so otali na nzembo oyo baprofiter omona lengansi Niarchos azotikela koko wemba dio koko oyo azoba kolaka te oyo abebisi bakongolais atikeli message parce que wemba vi na ye mobimba azali ne profiteur na kati ya koprofite wana aprofite na bagene ebele pe abebisi bagene ebele. Alors biso nzambe asala biso grâce avant tozala bapasteur tozalaki na milieu wana tomoni mpe nzambe atindi biso todevoile yango moni Niarchos azoyemba awa c'est un parolier abi baprofiter bazala maloba sukali mais après so bazwi oyo baza nango mposa babwaki yo vi ya koko wemba banda orchestre na ye ti lelo mosala ne koprofite na bagene kobebisa bagene kobwakisa bagene kodétruire bagénération ya bagénération yango wani biso etanke basali na nzambe tozwi référence ya nzembo oyo baprofiter toyesa bino message ni ezalaki na kati kashi. Alors na message oyo Niarchos azala master ya grand-père Bozi, grand-père Bozi, grand sapeur. Alors, Wemba a eu ici la relation. Ayo oui, ça la relation wana. Alors, na ma femme. Alors, Oringini. Motasol Oringini. Oh, mais dans la live une émission, bayo qui on n'est pas dans tata monnaie le cola yo, obe maranga pour distraire ngai. Alors nous on moni vie na mena rango, tongo midi pourquoi, ba tata minene. Yo va les occuper bana na zu phone pour ba no finga ngai. Pour na rosa musala monene na communauté. Alors Niarchos azotu na papa mbabi na bomela onani, na sala yo nini. Nzoka ayebaki bien papa oyo bakobomisa ye bazali kosolola bazali kolia nzoka na sa motema akangelaki ekanda mpo aza profiteur soki asi azwi eloko oza nango aza so na posa nango te. Alors na émission na biso ya lelo touti koyoka baprofiteur ezali nzembo oyo Niarchos azobwakela papa oyo mais avant tokota nango tozwa na liloba na nzambe ezobisa biso nini. Le Banazan de Sabso a préparé qui Luc disait, tout le monde a 13 ans, malheur à toi, Gorazin, malheur à toi, Bethesda, car si le miracle qui a été fait au milieu de vous avait été fait dans les Tyr et dans Sodome, il y a longtemps qu'elle se serait répandue en prenant les sacs et les cendres. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sodome seront traités moins vigoureuses que vous. Et toi, Capernaum, qui a été